Tobanga nzambe, tobanga nzambe, ndeko na ngai. Tobanga nzambe, tolinga nzambe, tobanga nzambe, ndeko na ngai. Eske bayibi mbongwa matanga, tobakoseli bango makambo. Eske bayibi mbongwa defao nkondo, tobakoseli bango makambo pona jalousie. Kanda ya nzambe ezalaka pona bato mabe. Kanda ya nzambe ezalaka pona bamifiti. Kanda ya nzambe ezalaka pona bajalou. Kanda ya nzambe ezalaka pona bato mabe. Kanda ya nzambe ezalaka pona bamifiti. Yesu alobaki linga moninga ndenge yo milingaka. Bien-aimé dans le Seigneur, libota na nzambe bato Yesu akufela bandeko ya biso. Bien-aimé nzambe ya pambola bino bisika no bino bozwami au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, shalom. Quelle grâce, quelle joie immense. Bien-aimé ce qui toye boye c'est que papa tindi biso. Bien-aimé toloba ke sika no so ténèbres elingi et régner, il faut toya kopelisa mwinda po bana na nzambe ba bikisama. Bien-aimé bomoni ba photo oyo, bien-aimé parmi ba photo oyo ezape, parmi bato bazana ba photo oyo ezape na bato oyo bazali bana na nzambe. Alléluia. Na ba oyo pe bazo landa biso, misusu pe baza ya nzambe, misusu pe baza ya nzambe te. Bien aimé foko yeba yango. Yango à chaque fois bien aimé bato ba kotaka na ba réseaux sociaux. Bien aimé ba misu ba yaka ko bungisa bato na ba réseaux sociaux. Yango soki likambo moko ebimi papa tinda biso na lombangu. Ndenge tango na Egypte yindaki papa tindaki Moïse. Ba monaki Moïse ndo andezaki nzambe moko kata Moïse. Ayiko sani, ayiko ko bimisa bano ya ye na Egypte. Na maboko ya Pharaon. Et là, qui nini? Égypte représente le monde. Pharaon représente le diable, bien aimé dans le Seigneur. Tant que tu as yaboué, tu as bimisa bana nzebo bazana bakangami na mokili. Bakangami na makambo mabe, bakangami na maboko ya Satana. Po bana na Satana, balingaka ba régner, ba régnaka te parce que biso tozali au nom de Jésus-Christ. Biso bato Yesu akufela. Bakoki komonela biso te, bako sakana na biso te. Au nom de Jésus-Christ. Ata ba vaccin bazo pesa on a bien aimé. Bato baza nzambe, eza na effet moko te na vie na yo. Ko banga na yo te bien aimé le Seigneur. Soko ko zwa vaccin, zwa na kombo na Yesu. Soko ko zwa te na kombo na Yesu Christ. Alléluia. Tika molimo santo guide yo. Ba ko longa biso te. Ato kufi bien aimé, ba kanse ba bomi yo nzoka peut-être nzamba zene na besoin na yo. Alléluia. Nzamba bi ndenge ya sala pa benga mwana na ye. Mais ba ko longa biso te na makambo na bango na kombo na Jésus Christ. Bien aimé dans le Seigneur, vidéo yeli biso ke ba yibi mbongo de fao. Nkondo de fao. Mutu akufi, ba photo bomoni, misusu to tiete pona ici, pona place, balbi ba yibi mbongo. Est-ce que ba yibi vraiment mbongo? Yango to ko partager lelo. To ba soki ba yibi mbongo, to ezaka ka jalousie, ya ba oyo ba zalaki te, to ba ki mbongo bimaki, ndele ba pelisi moto, balbi bilobela. Yango bien le Seigneur, avant to sambela, avant to pasola makomi, total anon peut mamacha la moi na réaction na ye, parce qu'il y a zala qui te a ceux qui peut mbongote. Alors total la réaction na ye, après to beta tamba, bien aimé na kombo na Jésus Christ. Yo, mbula we vraiment si la te général de tinda ba soda na yo, balanda bakanga moko na moko ke kosamba na ba ngona, bakende ofuta moko, mbula vraiment si la te. Mi yibi ba vautour, mi yibi ba chor. Bino osali. Boye bakili wa esapo na biso nyoso nzela na biso nyoso moninga kufi ba décorer bande e bino bo yambi mbongo bo préférer kolia yango bo kanisi kama bo na bino ba famille na bino. Bien aimé bomoni mama tiala mwana makambo alobi bien aimé dans le Seigneur. Yango bien aimé ezate ke tokuti makambo ba païen. Non, bien aimé ezate ka to zala peka biso na biso bato si to bongo na motema. Non, bongo bato bazana mokili. Soki ba kufi bongo be bokela lifelo. Bato bozo mona ba photo. Soki ba kufi ba keli felo. Il faut to ya ver bango, to pelisa mwina. Même yozo la nanga peut-être pour liaka mbongo mo ya matanga moko boy. Ah, est-ce que ba ke malédiction za na sima na yo? Mbongo ya matanga ndenge to pitolobi na titre et memaka malédiction na vie ya moto. Yango to ko beta son de la trompette. Oyo basalaka makambo wana, to ba oyo bakosalaka makambo wana, baete mbonga matanga ba welela kango te, mbonga muwei eye na komba muwei baliaka yango pamba te bien aimé, basala yango makambo il faut ko salela yango. No kite e ko mema yo na malédiction, bien aimé vino mobimba tina omona mwinda lesunte. Voilà, pas nini parce que oliaki mbongo ya muwei.
Bien-aimé dans le Seigneur, on a monito bondela, il y a monito pasola makomi au nom de Jésus-Christ, éternel Dieu des armées, papa, merci. Parce que nous tinda biso papa, na butu moko kaka ba no babiki sama papa, o bakangi na makambo mabe, o pe bakangi na batu ya mabe baza évangéliste satana, misala bango mema bana nzambe na luyenge, bana nzambe ba musika nzambe, komema bango na bisika moko ezilongo banite, po ba bebisa milimo na bango papa, po soki ba kufi bongo bakende lifelo, po bazo accepter ya kokota kana ba vina bango, ya ba mema bango na luyenge papa, ya ngo zo tinda biso papa, to beta son de la trompette. Bande koya biso bano ya yo bakabona na bato mabe pe bakabona na makambo mabe poso que lui kuti bango papa bakutana na yo nzambe mingi si bakufi est-ce que bazalaki na Yesu alléluia ya papa na tike mission na maboko no papa que le Saint-Esprit parle pour l'édification de ton peuple au nom de Jésus-Christ nous avons ainsi prié et nous disons amen. Ah bien-aimé awa pembe na pembe vérité de very révélation de reva uniquement pour na bateau Yesu akufela bien-aimé ceux qui Yesu akufela yote bien-aimé okoya no kofinga biso okoya kotonga biso okoloba bilobela okolanda ba faux pasteur okolanda ba musicien okolanda makamba loyenge okone simba kisi po boma batu nzoka prêtre de prêtre akufa déjà pour nous atangisa makila pour na yo bien-aimé toza plus que vainqueur bien-aimé avec notre Seigneur Jésus-Christ ceux qui akufela yote bien-aimé oza moumbu ya biloka mokili oza na moumbu ya bato mokili oza moumbu bien-aimé na se ya mokili oyo po soko kufa comme so moumbu na moto mawa mingi sali pasi yango bien-aimé tuza koya po yamba Yesu na bomoi na yo okabona na vie ya mabe pe na makama mabe soko za na vie ya mabe oza na makama mabe Satan akokota na vie na yo akobebisa santé na yo akobloquer vie na yo bien-aimé pamba to zalaka na bango mais soko za na Jésus Christ okabona na bango okabona makama bango bakoluka mulangu haleluya mulangu la ti porte bakoluka porte bakokate bakomona te parce que ce n'est plus toi qui vis c'est Christ qui vit en toi. Oh, bien-aimé dans le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, Osana Balabala Yesu. Alléluia. Simplement, c'est le Père. Atindi frère na yo. Peut-être fungola o misu bien-aimé. A fungola o mémoire. O comprendre bonzambe. O kabwana. Na makambe pe na biloko mabe. O kampena batu ya mabe. O kamakaka na Seigneur des Seigneurs. Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur. Boyoki mama charamona makamba lobi. Est-ce que bayibi mbonga moui? Est-ce que bali mbonga moui? Bien-aimé, c'est mbongo qui destiné na famille à moué. Donc autant à verser moko après tout passe la makomi, yo pen de kozula ndanga soko liaka mbongo ya batu. Bien-aimé, soko liaka mbongo ya batu. Toko sambela après message na kombo na Yesu Christ. Papa zo tinda ne poto délivrer bino pour kangamande na Yesu. Pour Satan azo porte te ya ko bebisa ba vie na bino na kombo na Yesu Christ. Bien-aimé, no Seigneur toke na Romains chapitre 12 na verset 15. Voilà, bien aimé, zoba verset. Je vais prendre mes lunettes et je vais essuyer mes lunettes pour bien lire. Quelle grâce, quelle joie immense. Bien aimé, je vais essuyer mes lunettes et je mets mes lunettes. J'aime quand je mets mes lunettes. Quelle grâce, alléluia. Bien aimé, tous en Romains chapitre 12, verset 15. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Je répète ce verset. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Oh, bien aimé dans le Seigneur. Balobi, to sepela na baye bazako sepela. Peto lela na baye bazako lela. Bien aimé dans le Seigneur, histoire ya kondo de fa ou pesi passe pesi mawa. To moni bien aimé ba organisation, ba organisme mingi salemaka, ba groupe mingi salemaka. Kaka soki moto akufi na Congo okomona ba groupe mbo salami bien aimé to comprendre ba groupe on ezala rende pona ko benda ba mbongo o 10 000 aboyebimi 20 000 aboyebimi 50 000 aboyebimi 30 000 aboyebimi bien aimé mbongo wana to comprendre kendaka mingi ndina ba poche ya bato bakabulaka yango bomoni oyo e révélé pourquoi pour kulutu na biso bomona na te ba lunette adieu salemba bien aimé un ancien producteur a produit même ngakutu bien aimé un ancien producteur un ancien
chanteur aussi. Voilà, un parolier. Andoy Mabanze Moulin, un groupe Mozaïko. Voilà, yé, bien aimé, ayebi Moussala na malamoute, ake kobimisa bambongo, babaki atike la Chaka Congo. Yake kobimisa bambongo, wana bien aimé, nde epelisi moto, ayambara sous téléphone te, bambongo isa komona na te. Bien aimé, puis mbongo wana, bali mbongo ya matanga te, bali mbongo ya defao te. Mbongo les aki destiné pour na ba musicien to landi yango to eko éclaircir. Mbongo les aki dirigé vers ba musicien pour na ba musicien, bazo moyena quelque chose pour bazo transport na ba groupe na bango, ba kene ko beta concert pour na moue. Voilà. Et ça peut ba cacheter, et ça ba transport. Voilà. Alors bato bomoni ba lobby wana ce sont des jaloux. Voilà, mais ce sont des jaloux, des lobby, pas battre bango, bazala qui n'a qu'à liste té, ou soit, benga ki bango té. Yango moni, ono so lobby, zanango jalousie, yibi mbongo defa oté, mbongo na pesa ki pour na famille té, pour na landi, histoire na pamboli frère nanga limia, ayamba ki Chaka Congo, na landi Chaka Congo, na landi pe manda chante. Voilà, donc, ezala ki mbongo ya famille té, mbongo ya famille et kenda ki na famille. Et puis, gouverneur, alba ki ndoko pesa pe famille, mbongo ya bango. Voilà. Donc, mbongo les allez pour le transport, il y a ba musicien. Voilà, ma beka rapo kuluto adio salemba a commis ça qui mbongo nyonso touté. Voilà, et puis frère, il y a gouverneur à Longola qui 7000 de yango pesi mubulu donc ba jaloux oyo bazaki na kati ya liste té de ba bimisi ba makambo mabe donc voilà. OK, Bible c'est surtout lela na ba baza ko lela. Na té apé ba musicien, tant moto akufi toke ko lela, toke eza bolingo. Et ça pour na mbongo te ata transport okozwa pe transport na yo moko yepe pamba te ozo rendre dernier hommage na yo na ndeko na yo atiki yo pour mona lisusu te mais bozo mona bino moko ya ngana longwa na ngama kama muziki yo mingi balobi frère Jeff akokane ko yemba te akokane ko bina te bozo vivre bino moko banzembo tozo tiela bino bozo vivre mungongo pe mabina bozo mona ke mingi kutu baza kona bayemba kaneti biso te babina ka pe le roi biso te bo vérifier ka bino mona ba clip na bango bokomona mais biso zande que le père nous a appelé pour tout sale laye to longa na vie ya mabe kaka kubimaka na basi kaka milangwa kaka koluka kolata kaka koleka baninga kaka makambo jalousie nde bozo mona wana ba jalousie sali bango voilà koluka pe ko simba bakisi kozalaka na top kolala na butute basenga kanga na boma 48 personnes ebisaka bino nzamba sananga grâce nazwa paix nazwa kimia navana na ndaku na nga na mwasi na nga na bana na nga Alléluia. Nzamba pesanga musala na kenaka musala na liaka mbonga batu te na yibaka mbonga batu te odima makamba lukuta ba kosa bino ba faux pasteur et Dieu n'envoie pas de père spirituel, Dieu envoie simplement des messagers. Alléluia, messagers karbana nzambe bakabananaka. Ndebo moni nzembe na so bimi wana muta produire biso sœur Berline Boula na France a bengi bi papa mambongo sala nzebo. Voilà bana nzambe bakabananaka. Netinga na ko lela te pour frère tangaza. Frère tanga ko lela te pour nganaza. Voilà, donc au Sunganaka, bah frère Patrick Ena, bah de se passe bazar, bah Nsatuke, je te dis bonjour, niveau bini. Donc bah n'entendez bah Kabananaka, bah frère Nanga Linia, donc to Linganaka, bah Pirumbale, partout boza, ate ozolandanga, to Lingana Ranabiso, ozangi, osengi frère, ozata na 10 ité, rappel na zengi na sengi frère, ozata na 20 ité, bah n'entendez bah salanda sengi salaka, mais oh mutumura vandela bah mbongo na bino, il n'est pas de Dieu. Voilà, pour mon histoire, il y a des fois ezakaka bien aimé motema mabe voilà et on a aussi na ba musicien bomoni na matanga bamsu baye ko lakisa bilamba donc baye ko lelate bamsu baye pona succès batu balanda bango batu balingani te bien aimé alors toko sala nini na musala oyo toko tinga na bon point et puis na beta sous son moko boy bien aimé na beta moi marteau. Pourquoi ba musicien na ba musicien ba comédien tous ces gens là ceux qui ba koufi gouvernement fait kunda bango. C'est malheureux. Nulle part au monde, nulle part ailleurs. Bien aimé le Seigneur. Batouana bien aimé. Et ça histoire awa pembe na pembe. Batu bazo me ma débauche. Na Congo ce sont des musiciens. Bien aimé. Baza na basi combien? Baza na bana combien? Biso beto landaka lokolo wana. Tolaka lokolo ba kuluto to monaki. Bon, si ko batu bazo baby sa jeunesse. Na banzembo na bango. Banzembo na bon ba message ni neza. Ba message ni za na banzembo na bango. Voilà, bazo détruire jeunesse, bazo détruire. Le Congolais mona ko tanga makambo ebele, ko kende musala makambo ebele, aluka kanzela poto, aluka yiba, aluka pani de ba musicien, aluka mise moi meme na poto. Donc c'est comme ça.
jeunesse eza ya kobeba makasi mais bato wana so bakufi boluka bokunda bango na honneur gouvernement bimisa mbongo alors bambongo et puis baza bambongo bazwaka bana bapesa bango ce sont des populations na baconcert bakotaka na badisque basombaka bakoki kosorganize te alors pourquoi baprofesseur bokundaka bango te baprofesseur bokunda bango te poani bamédecin bokundaka bango te poani toza na bato important na mboka wana mais bamama basalaka bilanga mpo bato balia bokunda bango te poani vraiment c'est désolant. Oh, c'est triste. Eza pasi mboka nini oyo. Mboka nini oyo. Mboka nini oyo. Eza pasi. Bato atina te. Nde bobimisa mbongo na bino botala ba trouble ndezo bima. Bato malonga. O baza na silence. Ba osala makambo bien. Bokipa ata bango te boyebi ata bango te. Eza pasi pe mawana kombo na Jésus Christ. Bien aimé toki na verset na biso mususu. Yokolo tokotanga wa. Bien aimé le Seigneur. Tozali na toki na Matthieu tenaki na proverbe yokelo na otanga na proverbe 26 verset 2 proverbe 26 verset 2 bien aimé yokelo tokotanga na kombo na Jésus Christ comme l'oiseau s'échappe comme l'hirondelle s'envole ainsi la malédiction sans cause n'a point de fait bien aimé qui verset oh ils ont proverbe 26 verset 2 kanga verso bien comme l'oiseau s'échappe bien aimé sous moi nzamba solo ata bakangi yo oko ndeka pumbwaka ba kokoto pumbo dit amen oh bien aimé ata ba bloquer vie na yo ata ba bloquer misala na yo ba bloquer santé na yo bien aimé oko bima la parole de Dieu déclare les justes sont souvent atteints mais l'Éternel délivre toujours côté la maladie aux anamoté côté la cause na ngo leloté tia la mutu na ozandeke oko bima loba dit amen oko bima maladie wane oko bika bampia ke kosila bapase kosila na kombo na Jésus Christ partout ce que babumbisa ka vie na yo et kosila au nom de Jésus Christ à moins que biso toza nzambe te bien aimé yo kaso balobi ni na ainsi la malédiction sans cause n'a pas d'effet bien aimé mutako lokayo mutako loba maloba mabe sur yo soki osala kino likambo wana te bakolonga yo te elakisi nini elakisi ke ba musicien oyo bien aimé na le Seigneur mbongo ya mowe boza kolia bien aimé toute malédiction sans cause n'a point d'effet. Mais ceux qui causent des alliés, oh, malédiction kolanda bino. Ceux qui a solo bolie mbongo, oh, ba pesaki bino, bo kaboli yango mabe, ba msusu ba zuite, malédiction kolanda bino. Pour mbongo ne bimina kombo ya defao. Mbongo ne fallait bo komisa na destination. Et pas, oh, ba bo salala yango. Alors, ceux qui ba salaki yango mabe, bien aimé, malédiction kolanda bango. Deka mama tchala mwana lobby. C'est ça la parole. Pas maman tellement na lobby na ye. Mais ceux qui ont raison et kolanda bino. Yango faut linga kozala juste na mokili. Kozala juste na bat. Mosa mutu kozwaka te. Mobali mutu kozwaka te. Mbongo batu kozwa te. Eloko mutu zwi zongisa. O défi zongisa. Parce que nyonso mutu na koloba contre yo et kolanda yo pe kokanga yo. Ato sambeli ndenge ni nzamba za juste. Bible dit toute malédiction sans cause n'a point de fin. Mais ceux qui causent des alliés et qu'on kangayo. Voilà. Donc autant verset na biso soukaboka verset totanga. Bien aimé nazana Matthieu. Bien aimé Matthieu chapitre 26. Bien aimé zoka ba verset hein. Matthieu chapitre 22 pardon. Voilà, Matthieu chapitre 22. Voilà, Matthieu chapitre 22. Yoko totanga wa na kenango na verset na ballon na verset 34. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Les pharisiens ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens, se rassemblèrent. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui posa cette question pour le prouver. Avec poser Jésus-Christ conseil, question pour prouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Batwa loi. Bamoni yeso otambola selon la loi te. Bamoni yeso otambola na ba limité. Bamoni yeso otambola makambo to ko bomaka ba nyo. Nzo makambo to zaki révélation ça parlait que de lui-même Jésus-Christ. Toute la parole de Dieu, toute la Bible parle que de Jésus. Son tateur ancienne alliance, il faut c'est une nouvelle alliance et la kisinini. Voilà. Alors bango siko yoka question ba tuni Jésus. Ba bi yozo sala makambo biso te. Oyaka temple te, bomaka nyo te. Osala donc siko la loi plus grand commandement mes amis. Yoka réponse à Jésus-Christ. Jésus lui répondit: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà, le plus grand commandement. Moutou akokisi ba commandement oyo.
benema komona nzambe tadi premièrement linga nzambe na motema na yo nyonso bien-aimé na bolingo na yo nyonso na makanisi na yo nyonso bien-aimé linga nzambe koleka nyonso na bomoi na yo bien-aimé soko lingi mobali no koleka nzambe mobali na oboya yo boso lingi mwasi no koleka nzambe mais soko lingi nzambe koleka mobali na yo akobatela bino boza toujours ensemble so lingi nzambe koleka mwasi na yo akobatela boza toujours ensemble yenda kopesa bino bolingo entre bino yenda kopesa bino baana yenda kopesa bino misala bosala po bosunga libota na bino akopesa bino kimia pe santé malgré bitumba akobatela bino kolinga nzambe na sinini na tongo la mko fuka no singe merci na bateli yo otiki pe jono na maboko na ye avant lia o singe merci po mingi bazangi bilei ya peso bilei avant bien aimé obimaki ozongi o singe nzambe merci po mingi basali ba accident mingi ba lever bango mingi ba kufi mais yo ozongi c'est ça kolinga nzambe kotika lonso pa nzambe do oza le kuma nzambe te na bomoi na yo kokanga na ngote voilà bien aimé kolinga nzambe kotambola na nzambe c'est ça bien aimé dans le Seigneur bien aimé dans le Seigneur Bible bisusu deuxièmement tu aimeras ton prochain comme toi-même bien aimé ba musicien bolingana kate botonganaka bofinganaka bobomanaka et mais so mise moko kufi ba mise ba sataniste ba yaka na butu ko déterrer ko sangana na nzoto mise ba kena même na morgue ko sangana nzoto po bazo oizalaki kati na ye bien-aimé ezala mutu bien-aimé tango so mutu akufi même mutu nyonso o mona na simité tala ba tondi misubu ebibi bango te ba ina bango ko lela te ba yota l'adresse voilà tango ba ko kende ba inde ba travailler na ba musicien na ba politicien na ba homme d'affaires mais bon mwana mwa mosa kufa kikuna po ba ana besoin mwana mwa mosa kufi ya ajibwe ana besoin mama mwa kufi ya ajibwe ana besoin mutu mwa kufi ya ajibwe voilà ba ko ya ba ko sangana na nzoto po ba zo oiza kati na yo voilà mais soko zalaki ensemble lelo soki ba ye ba Ote, pour pas sentir que awate. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, kangama nanzam. Ba musicien bolingana, bo mona matanga, bo ine ko lakse bilamba, bo lakse mituka, bo batu ba landa bino, mais bo ina bolingote. Bien-aimé za na batu pe belé bazaka bongo. Bien-aimé za pasi, soko kufi lelo, okine li felo. Yango nazo senga na onde kozo landa ngai, nazo sambela pona yo, soko liaka mbongo matanga, soko liaka mbongo mowei. Nzambe alimbisa yo bien-aimé banda nouveauté de vie bien-aimé fuka masenga nzambe pardon oh lobana landi message à frère nanga JF nzambe lobelinga à partir frère nanga JF na liaka mbongo moto akufa na yibaka bilamba moto akufa oh bien-aimé na zwa mbongo batu na zwa mobali ya batu na zwa mwasi ya batu oh na yiba mbongo ya batu na yiba bilamba ya batu nzambe alimbisa yo bien-aimé toute malédiction sans cause n'a pas de fait mais ceux qui causent zali ko kanga yo bien-aimé nzamba limbiso na mabeno susala mokilo yo makila ma Yesu Christ o tengaki na ngomba Golgotha e petola yo e zinga yo e bomba yo e rendre yo invisible à toute attaque de l'ennemi nyoso mungu na zwa na vie na yo nzamba zongisela yo au nom puissant de Jésus-Christ yamba yesu na bomo na yo reçois Jésus-Christ dans ta vie accepte Jésus-Christ dans ta vie reçois le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ tambola na nouveauté de vie banguna ba monosouté Satan na bané ba monosouté oh bien-aimé la tête haute sois béni mon frère sois béni ma sœur au nom de Jésus-Christ amen yokano nzembo na kombo na Jésus-Christ quelle grâce bele mesiko to bina sikoyo na kombo na Jésus-Christ Mabina utawapi Misiki utawapi Alors toujours récupérer nos sonos de Oh les allez pour la balle Nzambe Bato yesu akufela Oga Yesu Nzambe Yesu Nzambe Voilà, au nom de Jésus.
Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous visite. Nous sommes déjà sur YouTube. Bien aimé, frère JF Ifongue featuring fit sœur Solange Diata. Bien aimé, titre nzembo biso batu ya likolo. Okoti yoka nzembo partager yango. Tu as besoin de la place moko boye kisala ba million. Tu as besoin de monter. Tu as besoin de nzembo ekindi. Tiango na ba réseaux sociaux na yo. Tango zo tiango zo te ya pe ote ya pe ba. Mutoko yoka ngo etongo grâce na yo. Bien aimé, nzamba pambola bino, nzamba visiter bino, banguna na bino, basala ba marche pi na bino. Au nom de Jésus-Christ, amen. Ba Congolais nyonso tu ba il faut batala la site nini. Ah, soko ozali Congolais ya solo e sengeli otala bobele Congo dialogue. Congo dialogue. Tembete. Ozasi. Soko ozali Congolais ya solo okoki kozanga mokolo moko te e sengeli otala bobele Congo dialogue. Oyeba makambo mazali koleka kuna. Donc www.congodialogue.com. Soko za Congolais ya solo. Yango wana. Nzeta lobi yango faut kotala ka. Tina yango ngai pena yebaka makambo makoleka kuna na bosana te. Otala kapeka ka Congo dialogue. Tembete. Ya, soki ata nazali Congolais so ata bamendele ki bakoki kotala. congodialogue.com